esengo etoninga omotema mpona yebi bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota na bino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na bosenzi mobiko likonzi ya république démocratique du Congo ezali kopesa mpenza mpasi mpe mawa mpe nkanda na bayeba kongomani mpe tokosimbasimba lolenge kani mayemonso maa koleka bongo na république démocratique du Congo mpe na mikili ya bapaya na ntina bobele ekolo na biso Congo ekosala penza pasi pe mawa bayeba kongomani esengeli ete biso banso penza tumizala penza na lolenge ya bomoto po ete toyeba bongo na kosunga ekolo ya biso république démocratique du Congo kasi yambo ete tokota penza na masolo ma biso mpe totalisa bino lolenge nini basoda na biso na este république démocratique du Congo bakomona pasi mpe bisika nyonso bango bazali ekomi lokola likambo ya mwa lisano ya komona yango lokola ya lolenge ya kasi yali likambo oyo vraiment ezali koengage toute une nation mpe république démocratique du Congo mobimba et kosala passe na tango bato mosusu ba kosala lokola likambo wana litali bamote mbote mingi ekomela bongo ekipe pour la te na États-Unis d'Amérique pe mana nanga na une de langai pour nete yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga pe Big Daniel Ngenda Nzambe ya lula malika bongo na komo pambola penza mona mère de Bruno na mboka ya Autriche pe lik makanaki prisonnier de Jésus toujours en Autriche maman de la Suisse maman na Jolie beso bali bongo na Suisse maman Samuel Mabulumo toujours maman Pierrette tika nzambe a pambola yo penza azala na yo abondo bino pe ba maman missionnaire na plus Trondé na mboka nita babe il faut que moto pe bakoko Lumumba pe na maman Odette wa nzambe azala na bino kila mejele talo toke tumba kale ko to bokelo ko lefa pe ko na akene to zala bon kaka elongo maman la chabienne maman sociale to bongo ko bengana maman ya moto mojali mozima mite pasteur Willy na biso na Mont Carmel toujours na akene nzambe abate la penza bakongomani banso bisika binso ezwami bino na tina ete bosabone massivement na chaîne la Libération le grand professeur Achille Mave na molonga no Mireille Mave bo partager l'émission merci na maman Célestine papa Michael nzamba pambola kaka bino po ete bo tele mabola mokana tina ya mosala papa Alfred na maman Clarisse na mboka ya maman Jolie qui est dit pe pasala nga ino ya se antela je boali bomba yike maman Vava maman Mireille appelle que nous à Londres boye bana côté ma papa ya Suisse ba maman bisika nyonso bozali bongo na mboka ya JKM le number 1 océan de la presse congolaise na France Big Daniel Ngenda la Londres boza tellement belé que Vista Mutunga ya Nikota Mutunga nzambe ayeba pela ko motele mesabino na tina yete to bunde tumba ya République démocratique du Congo nous avons qu'un seul pays n'est bon ba bongo na côté ya français pays ya mozali bobele République démocratique du Congo soki le Congo abiso et kozala peza malamu te maman nangai Eugénie Zemanga ezali bongo pasi pe mawapamba te mboka oyo esengeli bongo etambola penza malamu pona nini tokobika makambo oyo pe tokomona yango lokola ete ezali masano tokomofingana tokomoloba makambo oyo ezali penza malamu te kasi ekolo ya biso Congo nde ezali koyoka pasi pe ekolo yose ezali kokende mama bonheur papa nangai président Valère Magituka wa to koyeba pa ko bengana na tina ete to bon ko mosunga na po ete to telemaka pona ko molobela bongo République démocratique du Congo na libongo na mabo video moko bande ko batindele kingai na tina ete tamso to kotia ngona suka maman se ya pona nini olobela ka Kabila te maman se ya pona nini to ko mona bobelo ko lobela Martin Fayulu Madidi pona nini makambo etambola ki boye Félix Asala ki boye bokolenga kolanda audio wana penza po ete boyoka ezali pasi pe mama bonheur na ngai ba assalamu alaikum na ba misima na ngai mama Jawa nzambe alika mama ko batela yo pe bilo wana South Africa la mboka ya Gilo Mpinga pe na na Lumpinga ki merveille kitoko bandi ko na ngai ezali pasi pe mawa eloko moko na komona na kati ekolo ya biso bato bazali komisala lokola ke makambo elekela bango lokola ke babi lokola bato bunyama lokola babi bato la bolema yango emission ya kolongola moto la bolema kulungola pepe kongo na bolema piko pesa yenzela ya solo poete ayebala komeza la moto pe atala amikata tina ya likambola ye ekolo ezali na pasi ya libongo Kongo ekolo konyoko ya libongo Kongo ba kongolais bato ba komonyo kwa kongolais ali moto ya sengote kongolais ali moto ya pasi botala lokola likambo yetu komosala na biso sika na banze ete bino banso boyebi ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakilaki bongo na mikili ya France bisika ya Macron
mais bino moko bomoni sabotage nini uti commencer à mela pe humiliation to bakaya moko na moko po ete mona mboka ko ka pe bisote tango to ko bela boto ali binemi na ete total saka yenzela na mosika ndenge to bakiki to na longueur d'avance parce que to ko mona to ko banzambe ya ko moke bisaka pe ko yebisa etika makambo ko sala yaka to metele solo ya mboka po ete ba pesa biso pe mo alimemia tala makambo ke ko kutana na mikili ya ba France akei bongo la makambo la bango zaki kuna la France akei komo kutana tata mokonzi ya France mais uto tata mokonzi ya France bande ko loba lobi kamba komote abecha ta ko mabe ya komote abecha ta ko paso ba kongole ba ko yokate abeti génocide alobeta likamote et sali bongo mona mboka Félix Antoine Tshilombo pasi abimaki na banze ta mosukseki makamwa ki la France te ko bimana ye nde na sima na ye tata mokonzi ya France aye komona ete ndekolanga bimi boyelo lenge kani nda ye koloba mama loba mibale misatu mais est ce que aloba ke zakina litomba pour la ninte tango bango ba ko sala ba sommet ba bango tango ba ko sala makambo la bango ya bango ba France tango ba ko kenda ka biloko be bango tango Félix a ko longwa la mboka ne Congo a ko tika yango ko kene mobembo ko s'attendre nini pour ko pesa ka batona maboko pamba te bango balobaka likamba Congo te ye moko amoni yango ayoki pasi pamba te loko pe bozali ko sala ye nazali ko yeba te bande ko langai tozwa monsieur Félix pe tozwa président Félix bakomi bato babale oyo bakokani atate po ete mona mboka Félix Antoine Tshilombo tango azalaki monsieur Félix azalaki koloba maloba lokola moto abande koloba pe maloba oyo longo bani pe bato bokotala ete bolobi te to kumba na e politiko po ete ndeko azali kosala makambo malamu na yebite to pesa laka ya mfi ya komona ke Kabila bokonza ko leka na tapis rouge ye pa bande kolokata musu ko senga Kabila maboko Kabila bande ko boya nde yango la zaki na nkanda metango Kabila pese maboko alobia kana gute seyo nde ya komi moto mosusu po ete bango mibale na président Félix na monsieur Félix bali ko bala na te monsieur Félix Antoine Tshilombo lobaka ete ba soda ako bunde tumba ya ba soda alobaka ete ba soda bakozwa misoro ba soda bakozala mituka ba soda bakolonga la pasi mais lelo oyo ba soda la biso maloba oyo monsieur Félix alobaki ayepe kolata pe bokonzi liloba elati nzoto yona ko mokonzi kasi botala basoda mo elaka ba kozala malamu kabu ya tokemba bino bozo mona kaka tozo kemba boye mbongo ya leta bozolia bozo ko bebisa nzela te vraiment toyibi bamiyibi bino kaka boyiba Kongo ti na nzete biso basoda boyiba kaka mbongo ya leta bozobongisa nzela te na badepute na baministre banyonso na bini bino nde tosufri boye bino bovima matamu kuna bomoni basoda yango boyoki na minoko basoda wana bomoni bozo dégager ke basoda wana bakolonga etumba boza komi mona penza FARDC yango wana soutenons FARDC oyo ezolela bino moko bozo kala matoi ngai nazo préférer Félix azonga Messie alongola kiti ya kozala président pour casquette oyo alati président na maloba na ye oyo alobaki ezali kokoncorde te ezali komokutela te komi bato mibale vaut maintenant apprécier Félix tant azalaki monsieur Félix mais na tango azali président Félix en tout cas naza ko apprécier ata te esaleli na ye ezali mabe yali ata kitoko te donc il a beau président naza na nzela moko te mais na monsieur Félix naza na nzela moko pamba te na tango wana bana ko raisonner atiaki le peuple d'abord na valeur nango alobaki le peuple d'abord ako valoriser alobaki le peuple d'abord mais sika le peuple d'abord ango bango o bakomi kolela nayoki bato balobi gratuité d'enseignement ezali eloko esalama te bandeko langa gratuité d'enseignement planning nango ezalaka deya na mesa uta bemba kombo nazoloba makambo mpaka bemba ali UNESCO il fallait que ça la makambo oyo babongisa
kasi Félix azoki yango na précipitation yango na moni échoué kabuya zongisa lisusu na bitelo ya bana oyo bakobela Kabila. Ande kulangai gratuité yangwana bana babito bana caresser bango babito boyi nani akoboya Kabila bana baleli wana bampaka batinda bango te po bamemoni ete na bitelo to kotanga te bamoni ete to kotanga te nalobi ezali pasi pe mawa gratuité échoué na mboka la biso baenseignant bazofuta mate baenseignant baotangisa te mais bino koto bopesi biso lisi kulu ete baenseignant bazozwa misolo baenseignant wapi Ogo baenseignant o bazozwa misolo baenseignant o wapi baenseignant bakomoni okoma baenseignant lelo ekomi bakokota baréunion na baréunion misolo mizali te bandeko na ngai toyeba nano kolinga ekulu ya biso Congo kozala Allemagne d'Afrique lelo 6 ans yango Congo eza Allemagne te soki bameki ngai na kotelema malamu nakendela kufa na este wana maloba ya Monsieur Félix mais ntango akomi président il a changé tout automatiquement. Donc a commis motomi balé donné tout le baga à la peau d'une autre a évité ce que les andégéniens sur le bien. Donc on dirait Monsieur Félix a existé raté pour malobagno soit on attend a commis président Félix automatiquement changement à abolir au sur le bagi koto et loko o ya memeli biso tozoyeba te mboka ekomi wapi ezokende wapi toza comprendre te parce que eloko moko te oyo ezali ya malamu na kati ekolo ya biso eloko moko te oyo ezali ya malamu na kati ekolo ya biso eloko moko te partout milelo na milelo rien ne va na libanda na mboka bapaya baza ko humilier ba congolais ko bandala chef de l'état na biso bazali ko humilier partout azoleka azobimaka na kanda son ami Macron bomoni makambo asali alors tango bozo mona makambo wana retour ce qu'on a peuple na bande ko la biso boza libanda o bozo munda komba na biso toza la kati eloko ke to osala toyoki lisusu annonce maintenant to vérifier à noter mais to belela balobi il semblerait mwana mboka Félix Antoine Tshilombo a signé lisusu contrat moko ya komemela biso bato na République démocratique du Congo aussi longtemps ba oyo ba côté la biso lokola ba Rwandais nani tozui solution te ya kobengana bango lelo ba Rwandais ba komela biso problème lelo ba Rwandais ba komela biso donc toyebi te ba komi koboma ba kolomboka
mais tozali koyoka lesu nyungu lokola ete a signé le sous contrat ya kozwa batu mosusu kokotisa bango na République démocratique du Congo soki ezali makambo ya solo po ete papa na ye Papa Tshisekedi Amoun balobaki na biso lokola vérité ezate ba radio trottoir wana nde mosolo po maye ningala kapamba te soki ezali likambo ya solo boko mona teke bondoki penze komona na visa sika bato bakobika lolenge kani bato bakotambola lolenge kani bato bakozala lolenge kani bayiko ngomani to bondele kolo ya biso tozala bato ngata monoso la senga kala lobi bayi politique to tika bango na makambo na bango biso ba oyo tozali komo nyoko elongo na peuple la biso pe tolingi peuple ya solo to bunde tumbala bango ya solo to repousser munguna to ko bomala biso la biso ba kongo manite pamba te ba kongo mani ba kofanda liso lisanga pona ko sola te pamba te likambo yango eli ko gêner bango po ba mi yebi ete bondoki o bango basala bakenda koteka Congo bakenda koteka population congolaise bayebi ete bakolinga lisusu te bavanda pona komoloba po peuple akupomolo bango pe bakozwa bolingo te kati na peuple mais ata ko bosali ko boya yango boye bakakaka bokozwa bolingo te pa ya peuple po peuple ayebi ke wuto bino banso baye politique ko bolingi ete boko sala ye makambe kasi sikoyo biso toali ko beta kambela nde pa ya peuple atele mango toali ko loba poto zo soulèvement populaire esengeli to sangisa misolo pamba te mayele ezali toali sur la posa ya bato la mayele te tozali sur la posa ya koluka te bato bakolobela biso lokota ya lifalanse la lolenge ya mai tozali koluka nde ba oyo bazali ba maboma oyo bakotelemelo bato Sankara po ete ba sauvegarder mboka la bango pamba te souffrance ezali monyokoli ezali oyo soki totiki congolais akobika yango lelo bolamu te congolais akozala moto nyama pamba te calcul oyo bamendele bali ko calculer pour le kolola ye lobi bakobengana biso lokola ba peau rouge États-Unis d'Amérique ezalaka ya ba Amerika te ezalaka ya ba peau rouge lelo ba peau rouge ba motelengana lelo ba peau rouge bazanga esika ya kovanda lelo bakoma bisika nyonso bayi indien na molongo mobimba katanga po ete babotola bango mabele nde tala likambo oyo bazali kobotola biso mabele mpo na betide na bango bayebi ete 30 ans après mboka oyo kotikala ya malamu ezali Congo na mai nango ya malamu na zamba na yango ya malamu alors mboka oyo ezali mboka lelaka mboka oyo ezali mboka moko toyebi te lolenge na yango kasi peuple azali sous pauvre na catégorie ya ba pauvre congolais azali te congolais azali na ba catégorie ya ba sous pauvre donc na Haïti e kobika malamu koleka biso lolenge oyo bayembelaka yango we are the world na Michael pe baninga mususu lolenge pe bakosela congolais loyembo ya mawa moto atondisemi na nkita moto atondisemi na bozu ya lolenge na lolenge kasi bakoyembela ye pe we are the world po ete azwa lisungi est-ce que congolais na nzela ya basali ya nzambe lolenge bali bisika biso congolais ko koluka lisungi po nkolo alalaka la Congo pamba te ko momono lolenge bayi Congo mani babondelaka lolenge ba prophétie ko bima mais congolais azala moto la komonyo ko molimo na nzambe za likolo ya Congo te yango wana na bato batongi bingongolongo ya baecclesia esengeli totala bango pe tolekisa bango ne sambiselo po ete mingi bali komosala kombo ya nzambe te pamba te sika nzambe azali esika oyebanaka me boni Kongo ekokufa toyoki na milisako ya Kongo te Kongo ekokufa basali ya nzambe bakoloba Félix wali moponami est-ce que moponomi akotala bobele libota liaye to moponomi azali moto akomotala pasi ya baninga basusu moponomi ali moto o akoyoka mawa ngai na kolia atali na ngambo la nzinga bilei bizali te tango musoko yoka pasi atali ya libanda akoyoka pasi ata sepela tango musoko molia na ye kokoma ya kobombana pamba te akomona ete tango na kolia mo ngibele oyo ndeko azali pembe na nga kotala ngai ya komela soyi na kolaka mamabe molimo mwaye to elimo ekozala kimia te
toi kobenga ndeko na ndeko yaka tolia mais po lia na miso ya bato koyoka pasi po eta komona ngai na le bongo baninga mais lelo oyo bino boko sepele boko tambola mituka boko bala boko sala mibembo kasi bayi baza censé ya kozala na bino ba balançoire na bino ba komo nyoko baza na lotiliki te bali na nzela ya malonga te bali na pasi bana ba ko uta bitelo boko mona bisika bango ba ko leka bato ba ko lela ba ko simbisa mwana mususu ndeko na yela mokongo pamba te akoki ata ko kweya rapport ya lolenge wana bosoki bozangi mitema ya komosunga baninga lolenge wana boleka na koyebisa nga bokonzi bwa bino pe bansambo na bino pe batata ya bino ya milimo bayaka koyebisa bino nini balakama mabe pamba te bali bato na lokuta bayaka koyebisa bino ke nzambe ali na bino bayaka kosambela mpo na bino te bayaka nde kobenda misolo kasi na kati na bango mpe nzambe ali te bakofuta pamba te Bible elobi se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera ba ko moissonner un jour mafiose na bango ba plagiat na bango ba commerce na bango oyo ba simbi yango na loba nzambe pamba te pasteur ya Félix akoyiko ke sa Félix te ke nzambe ali na yo et c'est que le côté est bongo la motema ndeko pamba te Félix ozui misolomike libota leo lizali ko sepela tala lolenge bango bazali kasi tala ekolo wa yo Congo kasi bayi ba peuple ba yo che bango wapi bali lolenge kani bongo la motema mawe tondi mbindo motema mayo tangami ya libanga nzambe ali ko yoka yo te pe ko mona ote kasi na bo bangi pa ke ko yebisa ebo solo ya ko yebisa nzambe ali ko pambola yo nzambe loboko za tata malamu lobi ko umela tata malamu na libota ko mbeli ko lela tata malamu ye moko zangi botosi tala lolenge basali na France tala loyenga ukisoni bongo abobimaki pona nini pour passer sali ebo ya yoki soni ya boy esika ya baninga na e bongo bana na ye bali ko kufa na soni ya lolenge ne po ete Congo po ezali ko pesa bango biloko esengeli Congo na mokili mobimbe sambela likambo ya Congo po ete po bazo ba batterie électrique ba ko zongo mobele a po basala ba téléphone portable ba ko zongo mobele a po ba vanda la ba bank ba ko zongo mobele zamba la biso po bango ba bika malamu ya lotiliki e ko uta mobele a kasi boni ba ko nyoko la biso makambo ya Congo na Rwanda e ko koma lokola likambo ya kolelaka ba peuple congolais to fungola miso to bunde tumbala biso tala likambo seko to kominango ya mobeko lekonzi kabu ya tena ngabutusi Constitution. To changer constitution. Et comme buka lupangu ko? Buka lupangu olingo changer ngo tiango na komba mwana na yo. Boniko? Boni ba intérêt personnel kamatandelo tie comme na niveau constitution. Tala congolais akomi mayele bo sakana biso ba congolais susute. Constitution boko changer. Na ndenge ni? Wapi? Na nini? Hein? Congolais nyonso ayebi c'est vrai na kati na constitution il y a des choses qui ne sont pas favorables et qui ne sont pas bonnes pour la République démocratique du Congo. C'est vrai. Ce n'est pas ça le problème. Qu'on change la constitution n'est pas ça le problème des peuples congolais. Ngana sina lobi ba fanatisme na bino pa ngana ko sauter. Ngai na zali ko s'accrocher na un parti politique était pour que me mangana ndenga volonté ngana zali susu jaleliste était. Je vais m'accrocher à la volonté du peuple. Peuple congolais. Boyebi tango ba changer la constitution yo et là qu'on ne salemaka. Sur la table, il y a ba o ba ko changer constitution, il paraît il y avait seulement trois congolais et ba mususu nyonso bazaki nationalité douteuse et des personnes non ezabazaki crédibles étaient. Sikoyo lelo ememi biso ba changer kango selo ba volonté na bango ba changer kango selo ndenge bango balingi pour leurs intérêts personnels. Lelo tozongi to changer encore. Alors la différence maintenant est où avec lelo? Qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes personnes et les mêmes noms qui reviennent encore sur la table. Maintenant ils ne reviennent pas seuls. Ba y a force mususu, il y a tribalisme, ba y a force, il y a égoïsme. Ba yeli sous una forme bolobi ba rwandais de basalaka yambalo eza ba belge ba français ba anglais ba bana ba master belgique camaraderie de kofanda na mesa pour décider sort ya peuple congolais to boy constitution les a la changer constitution qu'on a la changer te
constitution boko changer yango te. Boko changer yango te na volonté ya batu moko boy. Par de volonté tribale, par de volonté ya ba master, ya poto. Volonté ya ba double nationalité. Volonté ya ba égoïste moko bana na bango ne ba zwa bana bango ne ba lia ba misusu va souffrir. Là où vous ne pouvez pas toucher la constitution. Boko toucher la constitution na les jours les Congolais se retrouveront sur table. Les Kambolitali mobeko likonzi ya kosenza yango. Ebandi na tango ya Kabila. Na tango ya Kabila mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Monsieur Félix wala zaki Monsieur a telemaki yango la ba énergie na makasi. Alobaki ete ekoki kosala mate. Iyo ya solo mobeko likonzi na biso elena bambeba ebele. Bato na mayele o bafandaki bisika moko pola kosala yango. Ezalaki na mwa ba point misusu miyali o ezalaki profitable pour la biso te. Mais est-ce que ngonga ebele mi poto senza mobeko likonzi? Est-ce que ngonga ebele mi poto senza mobeko likonzi? Pays o ezala kati occupation. Pays o ba ko boma peuple. Pays où les gens ont un développement té. Toko senza mobeko likonzi pona nini. C'est quoi tant que toko senza mobeko likonzi pour la profitable pour la nini. Et la profitable pour la Félix Antoine Tshilombo. Na yena batula ya ngobo moina cheli bino in kasayen. Mama o ebilo baso boyebi abadai ko loba makama mona mboka Félix Antoine Tshilombo la to makasi pe na koloba yango na kanza kasi lelo ami sosoli. Mama oyo akoma koloba makambo la sembo akoma komo beta kambela na la kaka bilo mokoso bino kochela bilo kasayende yango mama yango yeyo na koma komo pesa elo ngonia ye pa lobi océan de la presse na yoka ka malamu te kasi lelo na koma kolanda yo pe na sabona na yoki eto ali la mongongo ya nzambe po eto yo bandaka nde ko yebisa la biso to mono maye oyo makoya na mikolo misali ko ya peto moni yango peto telemeli yango yo kinde kwa lobi pona nini to ali ko senza mobeko likonzi po ezala profitable la etni moko ezala profitable la bato moko ezala profitable la libota moko e bongo ba ikongomani banso plus de 100 millions d'habitants bakende wapi tala eloko oyo nde epesi ngano makasi ya kotelemela na article 64 ya koloba ete moto nyonso azwi mokonzi na makasi alingi kosalela mona ndenge ya kanza esengela biso totelemela ye tala bisika ba peuple Congo biso tozwi makasi ya kotelemela mona mboka Félix Antoine Tshilombo ya kotelemela ye na bato na ye bisiko bakokota ba réunion esengeli totelemela ye nde tala esika tokose soulever tala esika tokolala pongi te ezala yo à gauche ezala yo à droite tala esika ndengisa ya mobeko likonzi epesi biso yango wana po soki totiki yango ete bango la ba député mo bango bazalaki nommé o ba mikaboli bokonzi o bokonzi ba bango uti la peuple te bakosaka na biso pamba te boyebi malamu ete ba Rwandais bazali bongo bato ya UDPS makambo ezali koloba mana UDPS bande kolangai yango nde ezali suka ya video na biso poto kabona bino po ete boyebi nzoto ezali peza malamu te kabo ya tela biso video ya ndeko yende elongi oyo eza ya koloba te parce elongi déjà yebana partout ete kama elongi oyo na lit na ya na doso Augustin Kabuya na banzake Augustin Kabuya tant akobanda ko réfléchir pour nanga akozalaka na conscience tranquillité pour na makambo mana monga na saela ye Augustin Kabuya le siège de l'UDPS akren na batu na kota conflit ya batu ndenge na ndenge pour na défendre kaye na kota conflit à tous les niveaux pour na rebela kaye na mbongo nanga na ba chaîne minene na par semaine il faut 4 chaînes 3 chaînes c'est mon argent à défendre kaye na défendre kaye te pour na zangi infranté na zangi mutukate na zangi sapato te na zangi musala te po ya pesanga musala te apesanga eloko moko te entre yenanga yenda za redevable pour nanga pour makamwa na sala na accompagner Serge Kabuya oyo avec délégation Grete Mwanda tokenda mais na retour à Sondolanga na délégation Mobimba alors beza na mbongo te ko futela biso te nga na futela délégation Mobimba ba place nyonso kenda bokomona na ba partout akendaka
na délégation sur la délégation ko ba monter na yebika yomoko délégation na yebi monter mais bato na bazo c'est le président de la République mais zo ba ke non yo yeba ngote webika ngai donc si maintenant taba kufika na balabala pourtant roba nini yeba ngote étant donné que Gretz une très grande structure implantée partout structure yebana implantée est presque un parti politique na idée ebele na kota conflit ya ndenge na ndenge. Et pendant les 6 ans, à tout moment, ce qui m'a payé, nga chaba, avec mon argent, avec mes biens. Aujourd'hui, comment monde mobimbake, babenga nga kikana saka mutuna eti. Menga saka mutuna apesa nini? Azawana. 6 ans ngoyo. Abinisa biso, abinisa ba structure tout ya parti ka ba oyaye bi. O ba structure oye a Geraka. Na kotanga ba structure mo la muka soki des élites c'est que disent les élites. Et où ta wa elo wangu. Et ça la nini sur le plan de visibilité. Et c'est là où il pousse les gens à accueillir à PC à économiser ba tout 10. Na 100%, 80% ba kabiliste, 20% il épaisse. C'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne peut pas utiliser les versets publics étant donné que dans votre cœur joue double G. Et là, quand on songa na senga service songa na senga à répondre à ta moko te menga na kufita mande silit. Et tikari 3 ans pem esilat na kufa pete parti à kufit. Na songa tu beaucoup tu zo loba parti c'est kufit. IDP international et comme provincial. Et comme ba déclaration kiri. Par rapport il y a ce qu'on voit. Et au jour d'aujourd'hui, Toloba te. Mon pour le moment, à qui y est nanga to 4 relations. Tu es pas depuis longtemps. Tu vas pour toujours le tu es pas depuis longtemps, peut-être le la terre à 15 ans que tu es pas Gisté Kabouye. Boye bango plus de 15 ans que tu es pas allo ba kiase la nini botuna ye mais ngai na defenda ye extraordinaire ba mbongo nanga boni boyeko ngana politique ya nyama. Bref, tour oyo le moment est arrivé il y a kolobana face à face kampuku oka komona ki kazana droit ko répondre nga tous les canaux TV. Et tant que nous sommes frustrés par rapport à qui? Lorsqu'il y a l'égocentrisme, sans genre de la frustration, ce qui est ça, yom moko ne oliaka, yom moko na batu ne oliaka, mais composé frustré pas batut. Oui bien côté. Élément mal utilisé na IDPS, frustration, un mot mal utilisé, sans connaître qui intéresse pas d'autres bampou comme Miki. Je cherche le cerveau avec un débat avec moi en français. À une chaîne comme Tchèvra Today. Mais nous gardons, mais on soutient les chefs de l'État, les présidents de Tshisekedi, pendant ce quinquennat. Et nous les soutenons à tous les niveaux. Et Gret Tokolanda Moutbatwa Sika Oyo Bakoya pour diriger parti, on va les soutenir. Politique, c'est mon intérêt. Au PSing na PSI, au PSing na PSI. Et ça kate que yo PSing au PSing. Et ça la kabongote. Et ça glisse. Et ça, on appelle ça politique. Baton de Mengi. Na awande to kaboyena bino. Tika nzambe ya lula. Abondo mitema ya bato. Apesa bisoke mayele. Congolais longo la distraction. Congolais longo la koina. Longo la ba faux témoignage. Longo na makambo ezangi tina. Longo la na kosala sala biloko ezali malamu te. Esenge na o Congolais bisika no sozali. Ozala tiktokeuse, ozala influenceuse, ozala influencer. Yo yeba ke place zokende. Lobela kamingi mboka na yo longo na ba jalousie mal placée tika côté na mabala ya bato bima na likambo ya Didistone na papa na Kofi Didistone azali mona o akola kemela mabe o azali komila kila ezali bato balakeli ete to tatala ete utine ne faisait 6 bon ba na verset premier pa balobi yango ezali mobeko po mona umela mona o atosaka baboti la ete bato bazali kokotela ye bazali bato la bolema bato babungi nzela pe baye pola ko bebisa bana ya bato
kasi likambo lizali totikala na makambo ya libala ya Cindy la Koffi Olomide basi babalani. Cindy azala mwana mosala ya Koffi iyo asalaki mosala na ye kitoko pe lelo yango epesi chance akozwa libala yaka kaka te tokutana na kati ya bitelo babala mosusu yeko ya na kati ya toilette na nzela ya cabinet bato babeteli bakupe balingani babalani tolongwa nano na bafitilité wana ya kotalaka Fally azali na problème moko kuna na mwasi moko boye soki nani ya fere asalaki boye tolongwa nano na biloko wana ya kotala Maria Ntumba ya kotala boye ba succès oyo bikusila mais Congo ekosila kate yango na ko benda Congolais no so matoi bino bolingaka yango nde yango makambo ne ko ya makasi soki boye ko s'abonner awa bo partager be émissions ezali pour la lobiko ya tout un peuple boye ko kota na kati océan du Congo to simbena bino liboko na liboko boyoki ma oyo bimaka oyo pe to saleli yango tala buzoba musoso to kozana nango te Nzambe apambola bilo. Merci na Kabouya l'homme puissant. On échange pas l'équipe qui gagne et pourquoi pas Pape Jay directeur ya recherche et stratégie pour la biso ba condoléances na ye pa utu ko bumisa papa ko lutu na ye on a kombo ya Guy Mungomba kasi to pesa programme na mikolo mizali koya to pesa ba condoléances na famille biologique na ye pe balingami pe bayeba na ye pe bato ya musana ye po etazali bongo pe moima pinga policier to lobi pe asona msango mokonzi pareil bemiso babiso ba pour mettre angola no bondia botard de bono et taire monsieur ko komela bino maman d'angola na mokitene Florence ya matondo lido petolo bisoso joyeux anniversaire na yo maman autorité morale maman fondé miyake tikanzambe ya lola apambola yo tikanzambe ya lola azala na yo inane ça c'est fait bye.